mwana moto te po akosa ngai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus Le Nazarien. Vous savez comment on a vu sauter? Alléluia! Seigneur, tu es bête. L'ilobana kwa kapamba te. Délivrance totale ya bana na yo. Spirituellement et physiquement ici ko salema. Messager azali mwasi oyo Nzambe azali kotina pote apanza sango malamu ya nkolo Yesu Kristo na banani na mwasi oyo akunzamaki pote atombwama. Lelo soki oza nesika oyo ezakaka volonté ya Nzambe parce que Bible dit que toute circonstance concourt bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu a dit qu'il mettra un chemin dans le désert. C'est-à-dire que là où vous êtes, Dieu a déjà commencé à tracer un chemin. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il n'y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo eba na monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétien, toujours vos amis. Bapisaka na moto yolingi ngana zima na pesa na masiya wazali kita moto kati ya motema ezali ya moto ya oyo moto ekoki kopesa na bonzambe na yo na langwe bolingo na yo elobisinga oyo zali ponanga Nathalie solo ya bato te kasi monene na yo Marcia. Le Nzambe merci parce que de l'eau pour la vie d'Angal. Le Nzambe merci parce que de l'eau du carbonate est une solution. Le Nzambe merci parce que de l'eau est une solution. Nous avons la communauté bonne là. Nzambe de Pabolio Monsanto. Le Dieu des circonstances et des temps. Seigneur, tu es comme on a eu dans la béni Nzambe. Dans mon gouvernement, on le fait sur Seigneur, ils ont avancé dans la sauté, ils ont avancé dans la sauté, mais ils ont un plan dans yo, une volonté dans yo. C'est pour cela que Nzambe de l'autre ma femme messagère, bah il a oesika, afin que moi le Nzambe était yama. Puis c'est le yo kamo, et c'est tout pas bon. Bien-aimé Bonela, oui, façon, sont dans la macacité, dans la moine, c'est la moyenne. Je regarde le Yesu, les Alazar, les Alika Bonaga, je regarde le Yesu, les Alazar, les Bonaga Isa, Yao Botanika, Moyamoko, Namokolelo, Botanika, Moyamoko, Namokolelo, avec des solutions établissements. Avec des solutions établissements. Avec des solutions établissements. Avec des solutions établissements. Les cabos qui Yesu. Ils ont des solutions. Les lois Yesu Nanga. Ils ont solution. Yebizan Zambe Zamba Monagai. Benemezasi Azaki Mukuse. Patouane même il a eu. Yesu Azoleka.
amonaki Yesu te. Or ezali kamanya nzambe amona ye. Azwi idée bete na mata likolo ya nzete. Yesu amonaki ye. Nanasi na poko wana basupaki na ye ensemble. Belle que soki Yesu amoni yo na poko ya lelo okosupe na ye ensemble. Wana motema na ngai kumama na yo Yawe kumama Dans le nom puissant de Jésus, tous maintenant, Jésus, 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 tous maintenant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tous maintenant. Those
miso na yo sikoyo. Yebisa Nzambe te Seigneur, parle-moi. Nous voulons t'écouter maintenant. Nzamba le médaillot. Monter dans l'instrument, nous allons utiliser. Monter dans la composante de Jésus Christ. Alléluia. Shalom peuple de Dieu. Est-ce que vous avez des singles? Oh, mon nom est Zagaka Vamkou. Oh, la minene est Zagaka la Sima. Oh, les Zagaka Mekisi n'aura soupe car à la lutte. Nzambe à part pour la bino batu, Bodimi, Goya, Oufanda, Peboyo, Kamaloba, Nzambe. Parce que Bible lobi mutu ako vivre kaka na lipate mais ako vivre na maloba nyonso oyo ezali kobima na monoko na Nzambe. Ezalaki na Bible lisolo moko ya Marthe na Marie. Marthe abandaki s'occupe na makambo mingi ya kolia. Marthe aye koyebisa Jésus, yebisa mpe Marie aya koyede ngai. Mais Marie azalaki na makolo ya Yesu. Yesu alobi na Marthe, Marie a choisi la bonne part, c'est-à-dire andimi kofanda na makolo ya Yesu kwa yoka liloba, parce que liloba ya onde mute sa vie. Et bino vous avez choisi la bonne part. Donc ndenge boza awa tozala ba Marie. Vous êtes de Marie, amen. Vous êtes de Marie, amen. Que Dieu soit loué. Tout d'abord, avant de commencer, je tiens à remercier les femmes messagères qui ont l'initiative de venir en ces lieux pour partager quelque chose qui n'a pas partager l'Iloba. Nous remercions cette femme, Maman Doni, et je remercie également aussi plus particulièrement ma mère qui m'a invité pour partager la parole avec vous. Nzambe apambola bino koleka. Les lots de partager verset mon frère me pousser parce que tous vraiment la temps limité. Mais Nzamba a bien préparé toutes choses bonnes à son temps. Parole haute pour partager, il faut vous en condiment. Parce que ma Nzambe est ma kambuya ya komolate. Mais c'est les choses de la foi. Il faut vous en la foi pour bokota na oyo Nzambe a bombé bino. Message oyo wuti mosika. Nzambe a préparé pour la bino parce que ayebi mitema la bino et puis ayebi posa ya moko na moko. Na yebi vraiment situation na mutu te awa mais Nzambe azo considérer bino comme ba juste. Ba tu peut-être pas ko komona bino neti boza coupable mais Nzambe azo na bino coupable te. Parce que makamusu su bosalité mais ezaka ba mungunya mutu asepelité. Yango peut-être bozali awa mais na yebi soki Nzambe andimi bozala awa parce que aza na besoin ya kosolola na mutu moko na moko particulièrement. Tant peut-être bozalaki na libanda, peut-être bozalaki na taya okende na makambo ya Nzambe te. Et soki totangi na Bible tokomona à chaque fois que Nzambe alingaki kosolola na mutu ou bien un groupe moko boye abandaki ko utiliser souvent la forme lieu qu'on appelait le désert. Baba Israël boyebi histoire yango avant Nzambe to bakitaki Égypte pour bakende na Canaan balekaki na désert. Bagomelaki plus de 40 ans parce que Nzambe alingaki a cassé ba mentalité nyonso ezalaki ya Égypte. Soki tozwi par exemple les livres il y a Osée chapitre 2, l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'accord comme une portée d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. Nzambe mutaza koloba awa na bana Israël. Bazalaki na etamboli moko oyo esepelisaki Nzambe te. Mais Nzambe alobi mais na koloba na bango ndenge nini? Parce que baza tellement occupé na bamisala na bango.
baza tellement occupé na makambo bazosala na bapréoccupation na bango bazomona neti nzambe azoloba me bazoloka te yango nzambe alobi nakomema bango na désert et puis là nakosolola na motema na bango. Bien aimé, désert c'est un lieu où pendant le jour il fait très chaud et pendant la nuit il fait très froid. Et souvent, mon bébé, ils ont raté, tout est sec. Et nous, on moque pour ça rater. Mais pourquoi nous n'avons pas sur le nom des femmes de dans le désert? Tenez que nous avons un plan de bonté, plein d'amour. Si vous avez besoin de l'oba, alors vous avez carte ici que vous avez besoin de comme ça, vous avez besoin de mais nous avons dit, c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire. Quand Dieu parle de là, c'est-à-dire le peuple d'Israël, je veux l'attirer et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Yamunzambe, ceux qui attirent awa, peut-être va que pinga, peut-être naibaki, peut-être nescroka qui moutou, peut-être, mais ngai nazo lobaki osa coupable qui, osa victime kaka. Parce que Nzambe, tant ozala qui connaît Nzambe bandor le mais bandor yokate. Parce que on a qui trop occupé. On a qui na bambongo na yo, on a qui na bilamba na yo, on a qui na kolata. Donc on a qui peut na mobile na yo peut-être, on a qui peut me souper na moi chéri mon robot et na invité. Donc on a qui na bien quoi. Tu vas dire non te ressemble bien. Ah, non semble pour nani. Ah, non semble pour programme na zala bien boy. Pour pas bakasaka wake, pour semble les faux à pauvre. Dieu vous dit ne pensez plus aux événements passés. C'est-à-dire quoi? Nzambe alobi na ngai na yesabino que bokanisa susu makambo na bino ya kalati. Parce que le Dieu que nous servons a Nzambe ya passé. Avec ce qui Moïse, je m'appelle je suis. Donc azali Nzambe ya présent. Nzambe ni kosa na kati ya bombo ya moko na moko. Il fallait d'abord un mabino na désert pour assurer la bino. Vous êtes dans le désert ici en prison. Maintenant, à l'obissousou, ne pensez plus aux événements passés. Vous avez l'histoire à Joseph. Joseph, c'était dans un pays étranger. C'était un Israélite au milieu de ce peuple égyptien. Azalaki na avocat, mon côté, n'a évité ce qui Joseph Azalaki na avocat. Mais Nzambe, Azalaki chemin et élévation. Donc chemin et élévation, il y a des chemins encore compliqués. Pas de organiser comme ça, maudit même. Pas de organiser aux sorciers. Pas de organiser des tickets sur la mokili. Mais les gens disent là, il y a élévation. C'est fini. Non, ça va pas pire pour de grandes choses. Dieu t'a gardé pour de grandes choses. Parce que Joseph, il avait vu la vision. Si on l'aurait dit tout ce qu'il allait voir, avec nous, nous avons été vision Yamoté. Alléluia! Alléluia! Osana mbote euti na Belgique, na France, na Canada, na Londres, bipa ebele, ba messagère ba pesibino mbote. Na okinzembe euti kolekawa, balobi elikia na moto, lobi akokufa. Elikia na moto, lobi moto akozala te. Liloba ane touché. Elikia na bino epai ya Nzambe. Ndenge mosali na Nzambe auti koloba, esiko ezali désert. To changer comportement. Tozala attentif, toyoka mungongo na Nzambe. Toyaki otala bino, toye maboko pamba te. Toye na kolia, toye na komela, moi savon, moi sukali, moi bande hygiénique, nyonso to ezali tokopesa avant toya. Alléluia. Nakanisi na mokona lelo soki bino nyonso koza touché te, mais ata moko akozala touché. Zala lokola mwasi oyo ya matanga na makila. Pour les ala qui est belé. Yesu azalaki koleka. Mais ye modèle ya simba qui est là-bas Yesu. Et belé abatu azali ko simba ye.
mais il y a un simbi lamba Yesu. Yesu alobi te. Mutu ko simbi nga yao. Participe balobi mais ebele abato baza ko simba. Oyo ko kama mota simba yo. Pour la nini? Parce que moi si wana zaki na objectif. Moi si wana zaki na foi. Kozala lokola fulte. Yebo yo lingi soki oyebi kozala objectif okoyeba esika nini yo kokende. Objectif na biso ezala Yesu Kristo. Ndenge mosali na Nzambe alobi awa mingi na libanda baza lisusu te. Bazalaki na santé kitoko. Alali ala muki akufi. Baokutu bapesa ba étiquette que santé beba baza na lutilelo. Eliki anawe pa Nzambe. En tout cas, la commission Nzambe kopesa biso elanga na benga ngo elanga poto ya kolona. J'espère que tu es kolona likola mabanga te. Et ko sa tala mabele moko ya malamu. Po ko akobota lobi. Bomona biso te. Bomona oyo atindi biso. Yesu Kristo. Na pamboli bino nazo benga représentante na biso Maman Françoise Aïb Sabino qui sont le messagère. Ba messagère baza banani. La kumisi Nzambe. Shalom. Alléluia. Antoine na sepeli makasi komona basi kitoko lokola bino oyoka liloba na Nzambe pe kobina na Nzambe. Vraiment Nzambe na nga pambola bino. Olingi toloba vraiment na mukuse. Femme messagère wana balobi messagère femme relève-toi. Azali nani? Toyoka ki mutei na biso azalaki virgule. Ezali moniseli Yesu Kristo apesaki na mama na biso moko azali na Belgique. Une bonne maman. Mama ya bolingo, mama ya kumikitisa, mama ya mawa na motema. Mama wana Nzambe alakisaki ye na vision. Mwasi moko akunza maki. Sikono boko ezalaki likolo ya mwasi wana. Mama lukaki ayeba nini yango. Molimo mosanto alakisi alobi mama. Bomone bakomi kuna Luc 13 verset 12 à 13. Alléluia. Elobi nini? Ezalaki na tango ya Yesu Masia. Mwasi moko azalaki na maladi ya nkungi. Alléluia. Azalaki na momesa na kokenda na temple. Lokola bino pe bokotaka na mona ezali sika ya kosambela. Mwasi wana tango Yesu akotaki amoni na maladi wana lobi femme maladi na yo esili. Mwasi akuzamaki atelemi abandi kokumisa Nzambe. Alléluia. Yango na vision na pesa mena mama na biso asala kango ye moko te. Po vision ba pesa mutu moko nazala kana ba service na ye. Yango na yiti na mboka na biso. Bongo siko messagère azali mwasi oyo Nzambe azali kotina pote apanza sango malamu ya nkolo Yesu Kristo. Na banane na mwasi oyo akunza maki pote atombwama. Alléluia. Et mwasi azala kaka toujours ya kotambola na elongi na se, c'est-à-dire pas problème. Lokola lelo kozala ba problème, mais Yesu Kristo alingi boyamba ye ndenge papa na biso apesi bino liloba. Pasi na bino esiki soko zana kondima. Alléluia. Messagère azali nai. Messagère azali mwasi oyo abetaka mabolongo na ye na se pona komema problème ya batu epa na Nzambe pe komema réponse ya Nzambe epa ya batu. Alléluia. Messagère azali nai. Azali mama oyo azali combattante. Mais maman ya bondaka bitumba ya makofi ya muslimité. Pose ko bondi na muslima kokanga yo. Alléluia. Mais maman oyo abondaka na mabolongo contre les mauvais esprits. Maman ya bondaka na mabolongo pote bato bazala ba problème bazala libéré. Alléluia. Messagère azali nani? Messagère azali pe mwasi oyo asenzela ka il sentinelle. Amen. Est-ce que notre Dieu vous bénisse encore davantage? Deuxième point, oh, vous me bénissez. Vous aurez ça, vous n'avez pas de tout là, tout quand même, tout tout là, moi qui déjà ma capacité de les faire par-ci par-là. Donc, vous me bénissez, vous n'avez peut-être une quantité insuffisante. Mais, c'est comme on dit, c'est comme nous avons amené. Vous me bénissez dans les histoires. Oh, que Tokolia,
tokomela et puis tokosokola nzoto tokokoma propre pompa la simana bokoya ata bino soki boyete bato bakoya bakota biso propre. Est-ce que ce Dieu là se souvient encore de vous? Quant à votre ministère, Zamba pambola kokende liboso nkolo pambola bilenge o bazali debout mpona koya kokonsole biso na endroit oyo Zamba apambola bamama oyo na likanisi kitoko o cher Saint-Esprit alingi na koinspire bino esuka kaka awa te mais ezala lisusu dans les jours à venir. Nzambe apesa bino kolangisa désir ya mitema na bino na yango na kosenga bamama mopanga toteleli totomboli maboko na biso epai bango bazali koremercie Nzambe mpe kopambola bango na nkombo na Yesu Kristo tobondeli tolobi nyonso. Merci Seigneur Jésus Christ. Amen. obeteli Yesu maboko makasi. Merci pour tous ensemble malam. Yone mbateli na biso. Tolala ki toyeba ki te tokozala ensemble na mandeko. Osali biso ngolu. Tomonani lelo toyebani. Tika ete liloba oyo epesa mesika oyo. Ezala semaine kati ya mitema na bana na yo na ame pe na esprit na bango. Tika ete liloba wana esala misala. Eza lokola mbula eza konoka ezongaka pamba te sanke ekotisa mbuma. Seigneur toyebi ete liloba na ekweyaka pamba te délivrance totale ya bana na yo spirituellement mpe physiquement esili kosalema. Yesu
aujourd'hui dans la vie, c'est toujours moi. Comme dit Habakkuk, à mon cours, c'est la présence de l'Éternel, la maison de Dieu. La présidente du Parlement céleste des députés, on est ensemble avec vous. Je vous annonce qu'ici, nous sommes en prison à Makala. Moi, tout ça, ma bouche est belle, t'es un peu mon anan à la vie. Vous en avez une c'est ma caille, ma caille. Vous voyez, juste parce qu'il y a des gens qui vont écouter ma yama. Écoutez, vous avez touché à ma sœur, même dans la femme, vous dans ma cala. Ceux-là, va poser ma voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude de poser la question à les gens qu'on a la liberté. Vous avez ma maman Chagui Chamfa, vous avez ma grande dame, donc ma femme missionnaire. Donc je sens que je vais un peu pour la Kiana. Donc c'était le pasteur. Alors regardez avec le pasteur. Ma gloire, le bien, le producteur qui fait le producteur de la sœur Makissa. Après Vénice, Makala. Donc il va qu'il a la mission. Oui, il y a quelque chose à faire. Il y a la mission. Il y a la mission. La situation inconfortable. Ce n'est pas un lieu où un homme va se réjouir. Parce que Christ il a un message, il est venu pour nous donner quelque chose. Mais curieusement, il y a des gens qui sont encore dans la prison, c'est-à-dire la prison physique. Et la prison physique, on sait qu'on peut d'une prison spirituelle. Et c'est vraiment très triste, on a une bonne émotion. Mais là, je ne crois pas que s'il n'y a pas une structure assise, ils peuvent contacter d'autres structures, les femmes messagères par exemple. Elles se sont avec le PLT, elles ont préparé, elles ont amené une promotion rafraîchissante et avec tout ce qui est hygiénique, tout ce qui est c'est vrai que j'ai exhorté, je leur ai dit que c'est mieux, c'est comme les déserts. Mais comme Esaïe, quand on le voit, Dieu nous dit qu'il est capable de mettre un chemin dans le désert. C'est ce que je leur ai raconté. C'est un désert, on est capable de ça va monter un nouvel élan pour un avenir meilleur. Nous avons vraiment touché le monde. J'ai une autre salut. C'est le bazar, on le voit un peu du bazar, mais victime, peut-être il y a des Camerounais déclarant Bango de manière spirituelle. Ou bien maman disait, il y a des fois pour entendre le conseil du groupe, ça va maman, pour l'info, pour ça, la maman, qui va dans la place, c'est le groupe, ça va maman. Je suis venue en Seigneur, monter ma passe, donc Bandé Konanga, pour besoin d'une grâce, il y a ici, Kaboye, vraiment, nous avons encouragé Bino, sauf que nous avons dit que ça va structurer, ça déjà en place, qu'on a
bandeko na biso baza awa kati na biso tozala mama shakisha awa mpe mama esali ondeli mpe lobani okolobela bamama mpona journal lelo toa na prison makala totala basi lokola basi esali ondeli esalinga d'abord esema puisque chez elle plutôt to baimitatrice na ye aza kolinga bapona aza kolanda bato ba prison alibere kutu barabara oye azwa place na ye alibere mpenga azwa place wana amemi moyibi na paradis avant même mama na ye maria kota donc esalinga esengo mingi eloko na kobarabana na nzambe tovandi totonda na biloko na ndako bilamba mosusu tosomba soki ya nini tolataka te eza péché eza péché ifo koluka bakola ifo koluka kotala ifo koluka baorphelin baorpheline ifo kosala baeve social nde yango nzambe alobaki na biso Esaïe 58 verset 7 à 12 balobi mpo nzambe ayoka libondeli na yo bao bagenaka koleka me bakosala na nzambe te ifo osala baeve social nde nzambe akoyoka libondeli na yo yango wana pese merci na mama domi visionnaire mama domi kamwanga na papa Nessan et puis Chanael Dele Ocha merci en tout cas eza journée moko oyo les apudele nzambe akosopaka Oui, donc continuez toujours, nous sommes ici. Donc, comme je vous ai annoncé que la commune Yamakala, pour moi, on a donc ceux qui ont babi kotikali. Donc, nous avons battu la mot jalousement, on a besoin ici, on a 4. D'abord, comment la princesse à côté Yamakala. Mais, il y a sur la maman, on va tout maman, on a monté, vous savez, les gens qui regardent partout dans le monde entier, qui les dépassent, cette personne déjà. Maman, c'est pour la toute première fois d'être ici. Vous avez l'habitude de venir visiter les familles? Non, c'est la première fois. Dans la prison, c'est la première fois. Quelles sont vos expressions? La misère est énorme. Les besoins sont plusieurs, multiples. Mais ce que j'ai retenu, on ne peut pas sortir les gens de cette misère, mais on peut au moins le soulager. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons essayé de le soulager un peu. Quel conseil pourriez-vous donner à une femme, une maman qui te regarde dans sa lettre? Dans chacun de nous, Dieu a donné quelque chose. Dieu a mis quelque chose dans chacun de nous. Et il y a plusieurs façons de servir le Seigneur, mais nous avons un seul maître. Et nous avons un seul conducteur sur le Saint-Esprit de Dieu. Donc dans ta mission, fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Aujourd'hui, nous sommes ici, mais il y a d'autres qui intercèdent, qui se sont privés même de manger et de boire. Elles aussi, elles remplissent leur rôle. Donc que chacun dans son rôle puisse faire son travail vraiment avec le cœur. Pour tout contact, il y a ceux-là qui veulent aussi vous rejoindre, il y a ceux-là qui veulent aussi vous contacter, vous faire quelque chose. Franchement, je n'ai pas de contact ici. Si quelqu'un veut nous contacter, qu'elle passe par vous, on aura le message. Merci beaucoup, restez toujours branchés. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Donc, nos commentaires, vous avez vu comment est-ce que les choses sont passées. Quant à moi, j'ai dit, nous avons pas de psychosa. Dieu est merveilleux. Dans ma baie, nous avons la liberté. Nous avons la gaffe. Comme conseil, j'aimerais vous dire que voilà, le femme messagère, voilà. Donc ça là, que ça là bien, il y a des gens qui souffrent, par exemple, la carte de souffrance. Donc c'est comme vous pouvez faire mailler les zambanola à mon avis. Aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana nzambe ya le nazarien David Nzamba ayebana